Bande on a yo Tatiana Cruz abimisi, Rebo abimisi, Anita abimisi. Ah voilà ce que peut-être yo za journaliste c'est normal qu'on m'appelle porter parole là-bas. Tungana ebi oyo ça l'émission na Jolie Muluba, autour une actualité Jolie Muluba. Chololo likaya buna kikalungwe. Moi sinanzela il faut pas la chololo. Ma belle la cana puissance. Ya quatuoreux ba bengi pesanteur. Parce que pas na yo pour moi la rien en normal musique est en bonne ranking. Si on demande tout le monde essayer de répondre que oui, il semble bon ngati ali. Na répondre nanga bon to cham na chambre la nipe ozalata. Musique na sexualité, itambola nzela mako. Moi c'est non ba balingana kake. Musique peso lingo chango ke o linga o sala n'importe quoi. Ezaka monter monde o linga. Eza mabete bon. Maman Amazon, c'est là, on est compliqué bino ba Monsieur Boutikalaki. Été, allez doucement, na boinanga. Maman obengi benginga. Osengi tobi manayo. Opesi le côté. Osengi numéro na besi. Osengi adresse na besi. Nzoto nanga sexy. Bon, nga pena mama Amazon. Tant tolongwe, ava tolongwa na mona kiete. Tolongwe pe na tikalo monete na tia. Allô yenge, allez poussa qu'on a dit. Allez doucement, doudou, doucement, tokena bangona, doudou, doucement. Voilà, après lui à papa, pourquoi pas bo simbana kaka bozala uni ya kotombo la kaka bino nyoso ne bozai kiwana. Pourquoi ezai ikoma nango ke wakenda tipe lelo boye olongwa na yo. Et donc tout longwa ki na tina mutu olongwa yebi pourquoi longwa. Non, non, parce que ngam ta zonga papa we mana bandi di solo ki papa we matonga ba meminga asepeli nanga etili ke kaki ngana longwaki donc isala kaki naza te pona makam nanga mo personnel mais ngam ta zonga papa loto na moni azati na moni kaki a considération ekozana mais peut-être neti ya yete on pense ka ko sa featuring te nga o sengela mutu te bolingo mais sauf kaki to eza pas pour sengela batu bolingo. Pour batu misusu omona MCU zano un problème nete mais y'a un problème na yo. Non musupe bo solo la mais alingi na ekutu yo tazo beto zeke partout yekutu yekutu eza ba leki na yo oyo ba bimisi bande ko na yo ba bimisi Tatiana Cruz bimisi Rebo bimisi pe Anita bimisi. Bon ba tanga ba leki na bazana. Rebo leki na oh balek na ba nanda ko balek na ba ko beta ande wona yo ba musicien te nga balek na ba na pae Rossi News TV et l'émission ba news ya sika. Oui, to s'abonner massivement à Rossi TV. Kuna to mona ba théâtre, ba émission, ba elubu, musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Rossi News TV. Abonnement ba s'abonnera kaka. O s'abonner, aucune notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Ochaka linet na Rossi News TV pour na ko s'abonner. Bienvenue dans votre rendez-vous qui vous manque jamais de l'émission Forever. Et c'est toujours moi, la vôtre, Sarah Matoumona, autre m'a dit, Matoumona de vous. Je salue la présence de mon caméraman, Mirai Kinzi Montréal, Papa Na Pedro, et aussi Madame Ronsi, Loufuansoni et messieurs les 2G. Je vous salue en direct de l'États-Unis, Bissika Bolanda Bissou. Toujours pour ce qui concerne l'actualité musicale, aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec Jolie Muluba, ex-chanteuse ya Papa Wemba, binons voyez bien, et avant du trône à Papa Wemba, Basali Maramobila Papa Wemba, et elle s'est décidé déjà depuis Abidjan et à Kolongwa, a commencé sa carrière solo naïe. Et maintenant, tout le bien sur Maxi Single naïe, ça a déjà marché depuis le 4 décembre, doucement. J'espère que vous voyez bien, et vous l'ingake pe mingi, parce que à sali trop il y a Papa Wemba, le grand, et Sika Azalaki. Bafania sur la Rossi News Télévision, n'a pas si bien beauté, beau s'abonner massivement. Surtout, bon hésiter. Voilà. Elle est là, la diva Jolie Muluba. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Oui, ça va bien. Voilà, s'adresser à ma fan, il y a Rossi News Télévision, Baotalayo, un mot gentil pour Nabango. Si, n'a pas si mbote na batutu Rossi News hein. Rossi News n'a pas si ba fanatique non so mbote na batutu ba ebinga ba Hollande l'émission yo na lingi bino mingi.
Voilà, elle est là, la diva, Jolie Moulouba. Bon, consommer déjà Maxi Single Nayo, ça bon a marché doucement. Si bon, beaucoup de chaîne Nayo, Jolie Moulouba officielle, oui, et ça qu'on a kati beaucoup de consommer et à ça de qu'on a biso, ayamba kito, quand t'as comme t'as mis permis na vie beaucoup, c'est quand on a andini. Voilà, Jolie Moulouba pour na bateau msuba ebité, banane pe ko ça biso na na bandelina yo. Et là, on est dans sa musique. Comment est Papa Wemba? Si, vraiment, Naza de Toloba kaka mutu abotamina kolinga koyemba mingi. Donc, mutu abotamina koyemba nanzoto. Na lingaka musique mingi. Donc, déjà que Naza mwana muke nde babiti langa lisolo pa mama langa ki na bande kolinga koyemba mingi. Nde kolinga musique pe mingi. Et puis kolinga musique mingi wana na kati na l'église kandi zalaka bazoranga sko mwa mukie bakotinga na ba chorale ba grande sœur na bazaka koyemba nga mwana mukie me nga bazunga babite lokwa ni koyemba mingi bakotinga na groupe de chorale oya ba grande sœur na bazaka koyemba na s'intégrer na kati koyemba na yebi koyemba tout moka ke tant bon balata bon uniforme wana batemisi bon liboso na chorale nga pe ka fo balata na za donc et puis au fur et à mesure na zokola ti na vraiment ko comprendre que na za na chorale nazoyemba na yo mesana na kokula na ngabo et puis les papa na ngaya kokotsa na Inas donc kotsa na Inas te ka rapport na ligne koyemba mais donc ezaki école mo reforma pe bien ezaki ezana art nyonso animation culturelle art dramatique musique donc erayo comme sanga wana ndepe sali que na découvrir musique bien théorie. Maintenant motivation OK Papa Wemba histoire on est bandé indine à part avant et pas Papa Wemba osaka tant olongwe aussi une église ou le cas quelque part avant intégrer Papa Wemba si ko leka na église ezaki nga konta na ngopeti mena konta ka ke église car yobika na église ndezala ka ba mama mikolo ba yemba ka groupe ba jeune pezala ka et puis ko ma fama pemina Papa Wemba ezaki monita na comme na Inas ezala yo orientation mo na Inas ndezana ba forma bana bien au mona ba groupe monsieur ba église to mona na ba cité ba ko luka ba chanteuse na Inas wana ndero sala que na Inas ba collègue kandi to bita ba solo nzonzingi mo yaka wana ya nzonzingi moko ye wana na komi na Africa folk ya Inas bakana kata na kata Inas na babino ba professeur ya Inas ba fongoli coupe mo wana Africa folk ba luka ba fi ba encadrer po beta pa bendien ende tozalaka na copine moko et puis allez kanenge makambo ezalaka kutani suna copine mususu allez kato répéter na biso ka biso mbale tozo luka ba recherche ba nzembo tu sais qui m'a invité biso na antenne à partir diawa ba invité biso na antenne to yo kende après mission antenne awana babi papa mba luka ba choriste ba tuka antenne babi papa mba luka ba choriste bon to s'intéresser na petit to bi papa mba tout le monde scoop Papa Wemba luka ba to bana nini to bangi muntu na mutake beta sur pa na bango ngana ke beta pa na biso papa mba luka ba choriste luka papa so zakina na envie amona ko pina mabete ba koncha na pe amona ko mabete babite bayana nga babite mais il faut que nous s'intéresser au yeba ce qui évolue ko za ndengeni tout le monde se va bien biso Papa Wemba dans 2 semaines il faut bokanga banzembu po azo beta azo présenter disque na ya notre père mutabenga biso to keimba ngwana pe apesi biso ba CD amemi biso Papa Wemba amemi biso kuna Papa Wemba moni biso pe asona mzulu we makobo azaki biro Papa Wemba azuba komona biso enregistrer biso Papa Wemba yoki moko ne azoyemba to yembi pe eleki bien apesi biso ba CD biso ba CD apesi biso jour ya ba répétition to kangi yango pe to mokanga banzembo ba komo benga biso bosi bokangi banzembo to bingine tinga ila nzembo moko na kanga na sisa nyoso te na esi papa vérité no ila nzembo na sisi nyoso te abi pour me date les tambo yaka o kango na ndepe to kenda kana to s'intégrer na groupe comment les caper bien to kangi banzembo to bete ba festival to ke représenter disque papa zai ba Braza ba Point Noir ba Lubumbashi ba partout à présenter qui ni ne wana to kenda ba Nathalie Lubumbashi Point Noir Braza na ba Nash wana donc ko tuni parcours ngo il faut considérer ba to zaina bango donc et tout ndepe sala bien bongo aller na sika peka na viva. Est-ce que vous se rappelez na nzimba liboso yembaka tombo kinda Papa Wemba? Non.
nze moi liboso eza déjà que papa azali na besoin yoka batembre na biso ayebisi Zamba na guitariste mosusu alobi bon betela bango tobeta babluku eza bafare oyo eza baréférence toyemba copine mo ayembaka nze mo awa nga na vandi motema mobongi te o komi omonitanga bambanda na miso nga nayembaka nayoki nzambe motindo ya pasi banyokoli yo yaka ya mbilabel nayembaka yango et puis voilà papa alobi bon c'est bon andi esalaki tointégre groupe. Kosali combien de temps kuna? Sali bon nolobaka 7 ans ti année au papa Wemba tikaki biso ezalaki 7 ans nakokisi 7 ans lokwa année sila ete mais déjà 7 ans. Ah bon souvenir ezali? Si bon souvenir eza ebele talaka papa Wemba alakisanga mpe makambo ebele nazobeta yango chaque émission. Bon, le coup tourne, il faut tout bandir. La caca pour yo pour ça première fois tout ça l'émission na yo. Donc à la qui moi ebele par rapport à parcours n'est qu'à parcours ezala na mambo ebele blo mususu yebi toujours comprendre ngo papa Wemba. Donc nga vraiment énorme mais ça langa bien. Je suis très fier à papa Wemba. En tout cas na ebité na mboki ki ba fleur ebele les anzila mutu nyoso. Donc ezaka mambo nzambe. Est-ce qu'on a que déranger au tala aux qui nous gêne et na batalon na ebele au travail na papa Wemba? Bon, ils ont m'habité hein. C'est vrai qu'il na lobango mais une fois na se rappela di kamo we dérangeant mutu ils ont la mutu mubwe moninga na to si sire papa zeki na plein na ba répétition papa Wemba ils ont vraiment plein sobo surtout ya boka papa Wemba zu ba choriste balando batibuka pe sonam to bando mona ba komona nyoso notanga to bando mona boka na musika pe mina papa Wemba malgré l'isolu bando za pinda ti to respecter mo baza ba to bando ila papa Wemba bango ba tebele ba Vieux Georges ba Rivade lo pipo do sentir papa Wemba do bazo yeba ta la vie mutu na bango a recruter ba choriste donc bongo et bando ça là vraiment bien parce que ba te belé on a no monate ba ta la bino boye non ba bino te ba pesa no chance wana ya koyoka bino na obi maka na porte ya répétition un siège moi bongo petit to pena moi ki bolika mambo yemba papa oh petit ya longe bana ndako na yoki bongo ai déranger nga mais bon nga na tuna papa biso alobi na ngana papa Wemba aza déjà papa mukolo bon éducation bien soki aboya ki ngena tika po pas ki na ba logique na ye tala ba via ba luba ba mona ba logique na bango ak na ba logique na ye bon na mona ka permettre nga pour na kota na musique na inas eza no ye moko donc ye mo mutafongole bi ekokipe ko zala malamu parce que oui mtu donc en tout cas papa na ngai pe asonama lui donc azalaki vraiment na objectif pour na nga mwana na ye bon voilà Nathan on se sali na musique et puis aujourd'hui continuer ko sala na déjà sali ba réalité au vivre est-ce que vous avez un mauvais souvenir moko? Mauvais souvenir ezala nango ezanga raté mauvais souvenir mingi na parcours na ngai côté la musique ya papa Wemba bon papa Wemba yemoko atika mutu nyonso na pasi énormément donc nanga pe na kati na batu belé tozaki bana batu to bande ko talela azaki nzambe te mazalaki vraiment mutu malamu pembeni na biso donc yango wana esala biso ebele pasi mais mauvais souvenir nanga pe yango pe na kati donc na éviter de comme ça. Voilà, après lui papa pourquoi pas bo simbana kaka bozala uni ya kotombo la kaka bino nyonso ne bozaki wana pourquoi ezali ekoma nango ke wakenda tipelelo boye olongwa na yo. Bon, eza moi pasi po eza orchestre munene. C'est vrai que papa andolo ba mutu na mutu aye biloko azosala azwa pe pembeni na ye aloba ndo baki na rozala te kozala ngota ndo ba te po batunzu bakansaka ayiba ki okufa non po aza mutu akoki po lemba akoki pe don ngana zo na ngebele mutu na mutu ayebi kazwa quelque chose akoki po lakisa ngo mutu musupa akoki po baye na ye po mutu so asense ka ta yembaka mutu musupa ko ba anatique na musique moni. Donc tout le monde qui na tina mutu na mutu alonga yebi pourquoi alonga ngana longa parce que ngamta zonga papa Wemba na bandi di solo ki papa Wemba to ba meminga asepeli nanga asepeli na collègue wana asepeli na ba miso ba ki na sima na biso na ba o ba ki liboso donc
C'est un peu ça. Yo eza on a ba rimère ebimate yo eza yo moko monique non papa za na insulté maman Amazon na ceci c'est là bande au compliqué bino ba mission boutique laki bon nga pena maman Amazon tant to longwe avant to longwa na mona qui était to longwe pe na tikalo monete na tikalo yo ka pe histoire mabe pona ngate pona batu bisu na ebité mais etili ke ka ki nga na longwaki donc isala ka ki naza te pona makambo na nga mo personnel. Donc maman ngani te na kokoti na ba makambo bwe na mutu mto longo po mo ko mona neti nga raison na ngeza ke mutu azwanga papa maman peut-être ko mona après que mobile ne azu ba chanteuse mais nga mutu azwanga papa le ton na moni azati na moni ka ki a considération ekozana mais peut-être neti ya yete voilà Jolie Moulouba chanteuse na bino bolinga mingo a travailler pembeni ya papa Wemba vieux beaucoup paix à son nom. Voilà toi continue émission na biso. Question yelinga kasiko na tunayo 7 ans déjà pembeni ya papa et nebi ke kuna pembeni ya papa ezaki même si ozo yemba no ba ndenge mo bwema bato ozo kaka na qualité ya koyemba qui veut dire que lelo actuellement to yoza chanteuse au monde pe ba ndeko na ba chanter ko se comporter. Alors est-ce que musique na sexualité et tambola nzela moko nazo zelo tout lelo mususu okoti suna mambona ndeni moi sina mbaye balingana kake musique peso lingo tiango ke olinga osala n'importe quoi ezaka muté monde olinga eza mabete bon ils ont pas si pour n'appeler sa réponse à ma baboué mais sauf que mutu sango do beta musique il faut azala assez respecter ay bindoule en atanango mobali to bolingo yango pesa na moment nango ngoko pekisa mutu kolinga te comprends et surtout sommes adultes ko pekisete ngana yebaka ki na respecter musala era musala eza era musala era peso ki bolingo ezali e kozala pera bolingo sauf que la musique koleka bolingo. Ah bon? Il y a une musique collègue à Bolingo. Mobile liboso eza vraiment musique nanga. Yango est décevant ngate. Moi je suis pas ko décevoir yo. Donc musique est ko décevoir ngate. Voilà, na lobi si o mingi mais non yemba non ba fani ya Ronsi News parce que la suna voix na yo. O boyo ka doucement, ko bo vivre doucement en exclusivité. Ah, on est au Vandia. Boyo kaka que le même voix oh yango kaka vous retrouver na maxi single na biso ya doucement. Bon, on a fait si tout bambote na yemba boyo kanga ba s'abonner na Jolie Moulouba officiel nzemouza na ba plateforme nyonso ya internet ils na YouTube sur Ndomolino pe ezali na pesi Ndomolino leader bambote pesi Chikombu ya bambote na pesi Gloder Insecta bambote belé Pera de Prince des Amunda, Ali Nomoke, Simo Goms Bamba, na pesi bambote, ba enfant baza parmi bato yo, ba portanga un plus pe na ba conseil. Donc ça la ranga énormément bien. Maman na banana doucement, doudou doucement, oui makambo ya brutalité, nolingi makambo ya brutalité, te allez doucement na boy nanga. Maman bengi nga. Osengi tobima na yo opesi eloko te osengi numéro na pesi osengi adresse na pesi nzoto nanga sexy kitoko nanga sexy sia walo yenge allez poussa kuna dis allez doucement doudou doucement tokena bangona doudou doudou doucement maman la banana doucement. Voilà. Ah, nous t'avons fait un beau résultat. On a fait le cas, beaucoup félicitations. Ok, maintenant on doit nous bandes qu'on travaille au sentir différence. Si différence c'est Ali parce que différence c'est Zakar à cœur. Papa pour manazaki choriste à papa Wemba. Nga mo na komi leader na mamnanga. Trop pris, trop de problèmes, dans un vraiment chargé, m'embêter. Bon, il faut assumer. Donc, on est dans un besoin de ligne dans la musique qui est allée dans la type dans un top exsanté, mais le quoi on a ligne dans la musique mingi, dans ça la charge, il y a la répétition, charge, il y a ma cambo belé, donc
nazo assimé la nga bana bato ba pembi na yo si nazo répéter na bana bato sima nazo répéter na bango chaque mardi vendredi répéter coulisse na nga na salongo donc charge ezala nango ya na koki olembango te tant que na lingi yango so na lembi baza bato ba koluka baya te mais il faut nga mona pesa bolingo wana po bango pe baya. Maintenant, pourquoi au Lukagite de s'intégrer dans ma groupe Moussou tant aux décisions au long de la vie là, ma groupe est belé, pourquoi au Lukaka Kayomoko au sa carrière solo? Ngasi nazoki we na ekokai papa wemba iloka formation si papa wemba na ina nazo théorie papa wemba na yo pratique na pratique on nazo ngape il faut na s'améliorer nango on a la kisabatu ke nazo ki atama quelque chose on a ko wemba chalolo likaya buna kikalungwe moi sinanzela il faut pas la chalolo ma belle à la cana puissance ya quatuore ba bengi pesanteur et bon avec triple option pesanteur courant paiement na benda kana kanga kape na lengi saka na miebi yango na zali fier qui déjà pratique nanga pourquoi pas na yimba boyina c'est pour ça pe ba balinganga balinga papa weba est-ce qu'il faut karana qui ko s'intégrer dans groupe rabatu ba on peut avoir ba charge na bango ba za ba problème na bango belé parce que musique peut la facilité ngapi nazana pour nous aider pe ka bato na assistant nazo aider pe aza mutu temps on travaille tout temps ensemble c'est kana besoin de travailler nanga même ba musicien ou ba sobeta dans le sens voilà. Est-ce que Yomoko na carrière sur na yo je porte peu image wana ya papa Wimba? Bien sûr, pourquoi pas. Image par rapport à nini naza déjà image à papa Wimba. Mais longtemps akombo nanu ya papa Wimba. Avant na tanga makomba batu misusu nazo tanga na kombo ya papa Wimba. Tant déjà yo yé ngana betelo histoire à papa Wimba des vrais. Atana yebi début ya carrière à papa Wimba te mais na betelio au moins oyo comprendre yo pour na histoire mo ko kutana mutu soka kosi. Yo comprendre qu'il y a Kosaki. Ceux qui ont qui fanatique simple, ba fanatique monsieur pas proche ba ndoye ba makambo. Peut-être que kokana on a ko beta. Na sens voilà. Wa tokoyo kama bloko sala papa Wimba. Na sala mo belé netinini. Oka esepelisa. Oyo mo esepelisa yo monaki. Loko na yemba na me oyo. Toyemba mwasi, toyemba las danse, toyemba mwasi. Mi bomba pe contrôler ba acte na yo de par cause à la rue na mi so bateau. Bon moi si ezali loko amotsuya. Kaze vandanga na ba discipline yo. Ba somba kati, ba defisa kati. Mama ndeko mwasi. Bongisa na nu lolenge na yo. Personnalité loko ya moto ya petalo. Oningo bebisa otikala na nini. Mama mwasi. Voilà, félicitations à Lingandi Mbwana tellement Wemba bino nyoso kituko. Nyoso boyemba wana bokutanaka bosolo laka. On appelle si Anse Luzolo ba motebele Marlène Luto Nadio ba motebele biso nyonso tout le monde en a raté pour isa normal. Comme ezate. Non, il y a rien, ezara ki tout le monde en a raté mon mto luka ici ani na lo nanguba na ye kola. Donc ils sont normal, il faut beaucoup comprendre. Ils ont le rôle à ici exemple il y a quartier là te ba mon on appelle souté pour mon mtazo lukanzila na ye ils ont le quoi ngapé non lukanzila nga mais dans l'ensemble bazana bango. Apparemment la rankiniste hein. Bon rankin ensemble na ba tout zaine bon ici comme moko. Donc mais est-ce que pas na yo pour mon rien en normal musique est en bonne rankin. Bon, bah on peut luka rankin bazali, soro luki honnête bo yo tout nanga mama bien bon donc qui répondre ma beneni. So no bandu tout nanga mama esengi ke na répondre ke ils semble bon nanga te aller. Na répondre nanga bon mto cham nanga chambre ngi pe ozalate. Kizo tout nanga makam nanga. Il faut expliquer bato balinga joli mundu ba bien. Ba Congo ya biso nyonso. Ba fanatique joli ba Congo ya biso nyonso. Na pesi bino mboti. Donc bango wana ndi baza ba oya ngai je vais répondre bien, je vais bien, mais surtout tout ça est bien te, non répondre bien. Tu es à l'aise, hein?
Ranking ya Kofi Olomide na Fally Ipupa e comité na ba fan ba komisho ba kutani ba bundi isandine. Bon, nous a surpris hein. On a évité donc en tout cas on a évité que basa na ba Ranking bon mbalé. Fally Ipupa bimisi album na itokos de lelo. Si Basa artiste miné na mboko yo. Ngabenga ba ya mboko yo po je mulu ba artiste ya mboko. Donc ils a bien, ils a plaisir na bango. Ndi ba bimisi ba bleu na bon lelo ngapé bonus na ngapé bimaki lelo. Donc ils sont tous ba musiciens mboka. Bon, Ranking nous en tout cas basa ba vie entre bango mi balé donc naza vraiment lelo na kokyo donc bon bongisa na bon kaka po ba bongisa kaka ba bongisa kaka eza goûter eloko ba tu beaucoup peut-être puis moi sonner au tika la bien té ba bonne chance na ba tout ba bimisi single la bango lelo donc ba bonne chance. Voilà, to comme dès que j'étais une émission na biso na question moko na opposé mais on a vers la fin. Avant d'articuler le micro, question péné ça a bien au répondre en ndenge pena ezalila pour ça fait plaisir na ba fan na yo oyo basota la yo. On pense à ko ça featuring té. Au quatrième mutu. Bino bolingi featuring na mboko yo. Non, ça bien. Mutu ça rota la voix no abi voix jolie soit tiona oh ça bien musupe ba fan de ba ponela bino tuna ye suis un jour ko yemba na muto te po ba fan da ba yo kabino tsabi vo so ekena wana ça bien on peut ba fan na bino ne ba tambusa bino yon ba fan ba lelaka so ka juli ba ko zo numéro ya mutu na linga ka artiste na ye so akomeli yo faut répondre po mutu musu so ne lo mo ya bien o lo banao mais ba comment bo beti bango vie beti ba artiste ba bongo trop dans ba fan ba lelaka yebisa ye beta biso ba vie na kolo tele pendo o ba komeli o message o Monica o répondre vie bino wa makam featuring bon featuring eza ma bete featuring eza bien na mutu akolingango exemple so na eza besoin featuring na proposer mutu soka ndimi o monte ke sala ngape bien ngape so mutu eza na besoin ya featuring et que ceux qui azana besoin tout ça featuring a proposer nga na otala nanu to tala ba ekindaka ndenge ni condition faut ezala ndenge nini po eza pe na ndenge valeur eza kate ke featuring yo ka featuring ya tayo là tu as sokolimba on featuring ya tayo mo teto il faut ko yo kanzembu ko yo kango eza ndenge nini ko tala pe mutu ngo ndenge ni ezala po ngape na batu misupe boye na ko za featuring ba luka tala joli mulu ba pa na actualité au mona nako se vanter ka tena kineka po mutu yo luka featuring na mona ngo so neni no mutu msorta je ne pas actualité na bien c'est featuring faut eleka to bana mboka moko to bana nikolo moko kandi na ba kongo ya biso nyonso ngana osengela mutu te bolingo mais sauf ka keto eza possible pour osengela batu bolingo pour batu misusu au mona MCU za no problème nete mais ya na problème na yo non musupe bo solo la mais alingi na ekutu yo tazo beto zeke partout yekutu yekutu mkoni ba pio micro yemba eza bien te bon na makambo beto yoka ngona matoi ngana répondre au par rapport makambo beto yoka bien te so artiste bo pesa ki valeur na yi so poza bureau za la bureau na ninga respect so poza mutu moko yaka na cop za peka mona ninga respect mais ko loba mingi malamu te bato bazana na ba artiste mingi ya minene balingi ko loba mamba bato trop c'est pas bon du tout donc featuring na za na ngawana yanga de kalaming te na Jérusalem. Oh, on a une très bonne nouvelle. Donc, yende mutazo azo epatenga pe quoi. Donc, sauf que ba sœur msusu pe bazali, sauf que Oriol Vambi azape c'est bazape bazo bimisa biloko na bango toko koloba te bango mo pe ba miyebi wa yebi ka miselo one sala bi ahemo kam toyi. Ça pour quand? Ego ya kaka bogoye bakaka bogoye bakaka donc na sens wala. Ok, bah fan a reçu news télévision toujours chité kaka na joli muluba na tuno question moko ya suka na tuno question moko ya suka lelo actuellement ba chanteuse ba komi ko exposer nzoto na bango en moitié nu na télévision yo moni question est ki ngai sexe na musique est-ce que ça est important isanganaka na sens wana lelo bande ko na ba chanteuse na ebité ko yasika est-ce que ce que c'est exposé
nde visibilité ezala plus. Est-ce que batala nzembo na yo po batala ba couleur ya cuisse na yo to po ba message ozoyemba. Bref question. Un mot na ba ndeko na yo ba chanteuse o ba komi kolata à moitié uni. Est-ce que c'est important? Chaîne Nabino, comment on se dit? Rancy News. Rancy News. Et t'as la main, non? Oui. Ah, c'est t'as la main, ça la biso bien. Bon, on a quoi le barara? Ma bilo monsieur Zake, et c'est bandara déjà kala. Ezo kitara. Au moins le rasika o ezana ngote. Mambo bele za jama salama c'est normal ba opi bazo yara, bazo landara mais ezo sukara pe ka mabe. Dans le royal landi image akala. Ah, sukara mabe. Isuka na oka mabe na ebite soki mutu so atiki monda mwa ya eloko libanda nde kosala musique na ye bon je sais pas nga na ebi ngote nga na ebi kaki beta nde musique bato ka voix yembande bina na opende na ne mo pe ya systématique sala ba grand prêtre père pe bien na ndako pe ba zape yote ba chef mo bo tala ezati na suka ali ba ebisi mwana kende obi novelas bablo musu total la novelas na suka na ko mabatindi bana na ba chambre donc désolé quoi désolé et le bino de Molino leader désolé quoi ezala ba leki na yo oyo ba bimisi bandeko na yo ba bimisi Tatiana Cross bimisi Reba bimisi pe Anita bimisi bon ba ba leki na bazana Reba leki na balek na bana ndako balek na ba kobeta bandeko na yo ba musicien te nga balek na bana pae bandeko na yo ba Tatiana Cross bimisi Reba bimisi Anita bimisi ah wana ce que yo peut-être yo za journaliste c'est normal ko m'appelle porte-parole là-bas tout nga na ebi oyo ça l'émission na Jolie Muluba ou toute une actualité Jolie Muluba et tant que chanteuse bon nga na ebi ki Jolie Muluba beti single né doucement ba savourer ba télécharger pour ça là énormément bien ba fanatique ba nga Jolie Muluba o pa nga Jolie Muluba te azana pour na critique naza toujours dans les bons na royamba bino po naza na rolinga ra bo critiquer pour boza batu ba téléspectateurs apparemment za hôtel abiso rancuniste bongote oh oui ça non émission te va deni mais na répondre bien otuninga batu ba bimisi ngana yango pe na émission ah ba bimisi ba bonne chance na bango tant yo yeli artiste lisolo artiste morobo tant ensuite d'abord bonne chance c'est tout pour yo peut se rolingo convaincre nga kindo c'est bon émission tout na bon puis histoire ya Jolie Muluba ngana ko za rater ba yelinga ba message ya ba tu boyepo na ba na répondre na place na bon non par rapport à question de bim par rapport à l'atelier né na ebisio bandeko na yo ba clip wana balati mo jar baleki na kati on bandeko na yo ah obongisi liboso tiaki baleki na bi baleki na bana ndako dans la sens wana donc ba tu belé ba bimisi ba bonne chance ba artiste super théâtral ba bimisi brifia bimisaki nada bimisaki pe donc ba bonne chance na ba tutu ba bimisi ba single na bango ne la télé pe ba bongisa ka la télé c'est simple un jour peut te retrouver au bon à moitié ni est-ce que ça va conception ba clip ndesenga bongo to yo moko bon et bilom ce ko za mutu ye moko anga s'exposer mingi attirer attention ya bato musupe ko za la ila ndenga mutu musupe ko za bon clip esengi bongo réalisateur abi bon anga lingo za trop sexy ba nini tu vois yo mora mto linga so za sexy un jour peut te retrouver au bon en tout cas wana na ebité fo bazela ngoti sope za bongo za makam ayo soki bomoni ngizaka makambo tant qu'artiste na répondre très bien là na bi soki bo se retrouver nga bongo un jour il a la clip moko esenga bongo wana na éviter soki seki faut bazela pour le moment to beta na musique beta na musique voilà c'était la Jolie Muluba chanteuse de Papa Wemba ex Papa Wemba biso stoyebie vie beaucoup paix à son âme asala mingi na mboka na biso so moni mwana mwasi azaki koyemba pemé na Papa Wemba wana sans polémique a monto comparer na batute wana pina isa logique voilà Jolie Muluba nazo tikela yo micro botikala koyoka ye apesa ba dédicace na yo a pesa bino mot de la fin na ye peut-être numéro à contact pour na so ba link ba osepela na ye bokomela ye boswa na ye bosali ba remarque na ndenga bien. Monsieur le DG, je te salue, famille Matumona, je vous salue, famille Kiambi, Alvaro Cashplay, Tabita Kiambi, en direct de Belgique. Boss Amboka, Nelson Kiambi, bonjour à toi. Non, tu as micro pas Jolie Muluba, yemba. Après ça bien. OK, mais nous moi des chants et ça la bino bien, voilà.
Si nakolo baba s'abonner na Joli Muluba officiel, bobeta Joli Muluba officiel bon na ba news ezawana, bopesa chance opportunité à télécharger. Domolino toujours leader Azawana, Média 14, Chikumbuya, plus 243 097 097 144 3, plus 243 097 097 144 3. Napesi Gloder Insecte Bambote, napesi Mame Milinte Bambote, Sandra Zoka, Pichu Bila, Kelly Bila Bambote, Bele Chris Non, Convou Bambote, Bele, Koda Mboga ya Willy Mouchini, vraiment Mikolo, Vana, Ebite Vienangai, et puis Paul Bindu, Pacific Palace, Yobika côté, Wana Koliana, Komelana, Piscine, Kosokola, Maramutu, il y a Laurent Sokoko, pardon, Nani, Ali Nomoke, Batunyo sur soutenir Joli Muluba, le maître Jean-Pierre Condé, Bambote Belé, vient à Lévi Kokamambo, mon vieux, Salah, mon Bambote Belé, Toimba, Pourako. Est-ce que yo banzaka pengayo, Tongama banzonanga eluka kayoro? Est-ce que salaka yo mawa? Soki yo bandi tangwa bolingwa la joara, mondele ya sala l'hôpital batoni yo babi, kao ozaliko sala o ya bolingo onzo kandeo, susi ya bolingo hebelisaka uro. Nabanza kingo mindo ekongega hon, katia motema katia bomoi bayoro. Nani abomi moto yoro yo, nani alongi yo pesi mokongo la pesi venanga Odilo Mampuya Bambote Belé boutique naie exemple à suivre Simo Goms Bamba l'homme à 3 noms Bambote Belé penga yo tonga mabanzo nanga eluka kayoro. Est-ce que salaka yo mawa? Soki yo bandi tangwa bolingwa la joara, mondele ya sala l'hôpital.